mbote na biso nyonso balandi na biso bozali kolanda biso na mokona lelo tozali na esengo ya koyamba bino kati na mboka ya Bule oyo tobengi Yerusalemu ya sika esika oyo evandi tata Nzambe nkolo Yesu na tata Molio Mosantu. Lelo tozali na kati na bureau ha bandeko na ngai na yambi moto monene kati na plateau na biso na mokona lelo nazali vraiment na esengo pamba te lelo ezali fête ya le 2 avril batu nyonso vraiment bazali occupé pamba te ya solo milulu ezali koleka kitoko makasi kasi na mokona lelo vraiment papa na biso tana approcher alobi akoki koleka pamba boite apo akwa kopesa liloba na bana na ye bisika oyo bavani na kati na mokili mobimba surtout na Europe. Donc na kosenga na cameraman azali na sima akoka kofungola image toka komona nani oyo mama na Shamaimbi ya yamina mokona lelo pe akwa kosala introduction na ye. Papa bonsoir. Bonsoir maman. Merci papa. En tout cas bandeko bazali kolanda yo soki okoki kopesa kombo na yo na molai nyonso pe oyebisa biso ozali nani awa na kati na nkamba Yerusalemu. Kombo na ngai Révérend Timba Paka Raymond. Attention au confort de Timba Paka Maurice. Wana kombo na ngai azana cabinet. Ngai Timba Paka Raymond, évangéliste à Ville Sainte. Gande mudazotala makambo etali département d'évangélisation na niveau ya Ville Sainte. Merci papa pour l'introduction. Ndenge bande konanga bouti kolanda papa azali responsable évangéliste na kati na Ville Sainte, donc azali na mukuma monene oyo ye papa Simon Kimaro kiangani apesi ye ya ko panza sango pe ya ko tambusa bana na ye na kati na awa na kati na ville ya pardon na kati na kamba pe na kati na mokili mobimba. Toko sala vraiment na mwa lombangu moke ya ko poser papa quelques questions pour na kosunga biso, surtout message oyo ezali plus pour na baselo ba diaconesse pour na kotuna mwa mituna oyo bozaki na posana tuna na papa akwa kopesa biso biyano po ekwa kosunga biso pamba te lingomba na biso tolobe te ezali lingomba oyo ezali universel esengeli te ndenge kama ezali kotambola ndenge ville ya Kinshasa ezali kotambola biso pe partout dans le monde na Europe, Amérique, Canada biso nyonso totambola lokolo moko. Papa évangéliste papa tumwe toyeba po ete tuna kimbangiste to mondimi kimbangiste akoma selo ekosenga nini ba critère nini ekosenga te po ete mutu ba kokutia ye selo kasi liboso pesa biso réponse na yango wana nani akopesa ka témoignage akoloba ke mama intel tata intel akomi prêt ba kokutia ya ko manganga Nzambe. Merci na komba tata mo epeta Molio Mosantu to kota ngomba biso so bandi o bandi ntondi oyekondima otatoli okomi landi bayambi nde tozoyamba bandimi kala mingi te le 7 avril tozana baptême tokoyamba bandimi esika oyo bauti bapakano bakomase bandimi alors ke kimondimi na yo wana ozali na muntu oyo azokotala yo etamboli na yo ezali na yo elobeli na yo misala na yo babengi ye nkengi, donc ebandeli sikoyo ya mosala bonganga Nzambe. Alors ke na kati ya kikengi wana nkengi azali liso lingomba yenda zoko landela mondimi comportement physique spirituel mentalité na yo tango basosoli bamonike muntu wana bizali eza bien batatoli siko badobike toponi ozala nkengi omati na premier escalier tango komi nkengi osali mosala bokengi kokengela bandimi kolendisa bandimi ya sika parce que mondimi tango azu batembi ya kuli c'est pas que ya komi mondimi vandi non mais na mate ya bino bakengi tango moni mo remarque ozo reprocher ozo kamba yango wana ekokolisa kondima ya nkengi wa mondimi wana po akola azana maturité ya mondimi na ye kengi tango asali ezali nkengi bamoni que c'est vrai atambuli bien na kengi bayikola biso musaki batatoli akoyikoleka motei lera leki motei na kimotei sikokuna ezoluka critère poza la motei esengeli okota école biblique pona école biblique okozwa formation de base na déontologie na biso ya kimbangisi. Alors que ozomona ke parmi mangomba ozomona ke biso toza na niveau na biso mosusu ndenge toteyaka pe muntu nyonso akoyoka mataya ya kimbangisi faut sentir que vraiment ayoki likambo. Alors que école biblique et na kabiso pour na kozwa ba orientation bien otokozala ete ya malamu ndenge tata semu kimbanga zoko tenda biso ke loba ya kala loba ya sika
na kimbangisi me toteyaka te oyo totangi na bible directement tokoti na introduction ya bible nio totanga ya bible eza ya bayuda soki tolobi yango fo tozwa tue na parallélisme na tanga biso ya bakimbangisi et après ntango evolue na kilongi wana bamoni ke vraiment catéchiste oyo vraiment azosala bien ntango wana batali mpe mibu na ye batali ke vraiment aumeli batatoli susu leka selo donc eza hasard te ntango sikoyo oleki selo yeba kokomi sous pasteur parce que sielo aza na baattribution presque nyonso oyo pasteur azosala sielo azosala toloba na barite na basacrement sielo akoki kopambola mwana sielo akoki kokunda bebe sielo akoki kopesa mariage sielo fo ateya na ndako ya nzambe mingi nayoka badéclaration mingi na porte o soki nlongi azali akoteya te te biso wana nkama mi balongi bateyaka il n'est pas dit que kaka sielo na pasteur bateyaka longi ateyaka meme dimanche ma azala kofongwa malolo azala na elobeli ya bien ya kokanga mateya aza yeba komaîtrize mateyi na ye pamba te deja mosako tozwa kolo yiso soki longi me azalaki mosakoli monene papa dengenda aucun jour te omona alati veste ya maboko milayi kaka match court tozomona donc makambo mingi bio tozwa wana bonse tozopesa biso lolelo me soki tozongi base biso nde tozoba te alors ntango okomi sielo ozwi na opportunité ya kosala bari na basacrement nyonso donc mona apesi yo okomona etamboli ya nkenge ndongi selo na pasteur ezali kuna eza kopesa biso baformation de base ndenge tokolandela hiérarchie ya mosala wana selo fo yeba korespecte pasteur no azali wana ozali neti supase soki ye alongolo lokolo yo nde okolanda siko na place c'est-à-dire lobi yo pe okoma pasteur mais soki ozwi base te na place ya na formation na kiselo ta okomi pasteur futi parce que bakopesa mariage oyebi kopesa mariage te bapesi okunde bebe oyebi okunde bebe te basacrement nyonso baninga basala so okoki yango te osalela omo te yango omonaka biso le toyaka na le 6 avril baye nyonso bautaka potolere bayaka toprofita kotya bango na baceremonie sacré mpo bakola bayekola bayeba ozomona donc ndenge déjà yo ozali sielo marto oza présente afiki mais fo yeba ke osimbi biloko mibale afiki ozodirige yango na cadre administration mais na bonganga nzambe ozali selo alors kiselo no wana fo yeba barite na basacrement nyonso fo yeba koteya fo yeba kopambola bana fo yeba kokunda bibembe donc nyonso oyo pasteur azosala à part na elambo erwana okopesa elambo te mide komema nzoto poza na selo okomema makila ndenge oza mama nzoto mibali nde bamemaka makila mpo makila ezalaka poa osomona do na biloko nyonso wana ndenge ozali wana nayebi te soki omemi robe ya pembe mpo sikoyo or ke profite le site eza mosika nakolakisa mama taere moko basali robe ya baselo facilement mpo okota na circo obanda koyekola parce que le 6 avril eza nanu ils en ont des jours na osé surtout pesi en retour au premier un jour deuxième jour au retirant et qu'on peut ça avantage pour oyeba déjà misala ya kiselo alors que tant on maîtrise misala ya kiselo ba monique vraiment au message nango passer même à santé yo so couvrir les bataille les maman wana après qu'on les passer et passer la dernier grade de ngomba les restes sont des fonctions mais dernier grade ils arrivent passer alors que qui passer pour evanda euti nde na kiselo nyonso yeba na kiselo okomona kipaselo wana mais soki omaîtrise ngo na kiselo te vraiment nga nalobaka mingi na bamama na batata ya poto tosalaka mondela facilité biso mpona bawhatsapp mpo nde toza na difficulté na kati ya paroisse ozwi bavoice no okotisi ntango otindeli ngai nga mpe na korépondre selo baquestionno moko na bavoice place na difficulté ezala cérémonie sacré bierite soki omoni ke place wana ocomprendre te ngai soki opesi nga voice nga mpe na koyeba korépondre en tout cas papa ezali esengo mingi kolandama ozali koyebisana biso lelo nazali vraiment sûr que bandeko nyonso bazali kolanda biso na mokili mobimba surtout na Europe bazali kosepela na oyo papa alobi ete ya solo tozali sous pasteur donc nyonso oyo pasteur akosalaka biso mpe baselo tokosalaka yango kasi papa okoki koyebisa biso nani yango moto anomaka diacre mutanomaka diacre ezali témoignage ya paroisse esika bovandi ntango batali ezali nalobi bien ntango batali comportement na evande na yo
ndenge ozo respecter mibeko ya lingomba batatoli témoin non akoki koleka basali proposition utaka kaka place paroisse za yango kolinga kozwama mabe te na mokonzi no aza liboso mpo mokonzi ye mutu ala facilité ya kolekisa yo alobi ke non mwana namonaka na respect vome aleka oyo maretu ayebi me ala respecte moi atatola mpo na yo eza te donc nomination eutaka nkamba te mais nomination euta ata oyoki ebimi na enome me baproposition eutaka epa na bino kuna bayango bayebi comportement na yo yango omonake elemo lingomba alobaki oye awa kozongela nofo ozonga oyambama na mboka na mpo kuna bayebi ezali na yo peut-être kuna moto etumba osilisa te oye kokimela na nkambo ozolo bayamba toyambaka ndenge wana so bapesi na témoignage alobi no boyamba ye mpo alandaki malongi wana tokotise me mpo olobaki outi mpo toya koyamba awa tokondima eloko mpo toyebi comportement spirituel na yo te eza vraiment ndenge wana papa mpo na likambo ya suka tokoki koloba mpo na lelo nde tokoki kotuna papa elateli ya diacre na selo ekozalaka lolenge nini diacre baselo ya bamibali balataka 10 boutons neti pasteur mais manche courte sinon tout nyonso neti kaka 10 boutons bamama okolataka nzako liputa potya jupon na se chaussette molai ya baba après ezala tolo mukongo polete be tolo polete fo yebaka ya bongaka nzambe alors ou bien veste ko chano veste à 10 boutons avec jupe mais ezala na coutrement moko ya bien ezala o ekanga nzoto te namona na ntepa o mama selo azola alati veste na o mama selo normalement ba mama selo na le côté ba pasteur presque ba côté déjà mais sinon mama selo na ba cérémonie sacrée alataka robe ya pembe on a robi na yo soki kaka déjà ozana 35 000 na yo à partir de l'obit qui dans le au côté de la cérémonie. Eza pena kito. Papa kasi po bapo na yo ozana kati na cérémonie. Est-ce que c'est ngaka makamusu? Condition à cérémonie de baptême de nani elambo tolala kabeko. Donc wana communiquer les ananda kwa nzambe banganga nzambe nyonso tokozala na beko. Biso to ye pona beko to kendala komibulisa. Po ezala ka soni olati pembe telemi na mulongo ke mutumbe la bandi minizo bazomono ezaki kitoko te. Yango biso bakamana biso sila la butu tante beko wana mutu mikumba na ye ba passer to disposer ka déjà na butu wana na ka temple ba to bele na yo. Alors le to sali beko poto mibulisa pamba te mosala to kosala ezabo santo. Ndenge zale bo santé esengele mutu kobipe to la po nzambe azala en contact ba biso bo musala to sala biso mote to sala ka musala elonga na tata nzambe nzambe nde mutachaka ngoye pa na biso po to ko pesa na bandimi alors na eloko wana foko mibulisa kitoko makasi papa merci mingi mituna tellement ezali ebele kasi ngonga na biso ezali ko sala biso mamuke défaut kasi na mai oyo papa si apesi biso ya mutuya vraiment na zane lika ete biso nyonso tolandi papa na bokebi nyonso tokozongisa susu maloba epa ya papa akwa kopesa ta mosusu liloba moko to mibale na ta mosusu na mituna oyo na tuni te akwa kopesa na biso nyonso po tokoka kosukisa émission na biso na mokona lelo maloba epa na merci mama Selo na sepele mingi d'abord ozomona lingomba na biso yango nde kotambusa mokili mobimba pamba te papa Simon Kimbangu na boye na ye ayaki na biloko bisato lingomba leta pe mondo wa Kikongo alors que soki toyoki nzembo ezo ya yalaka ya leta te tongunza ya solo akala sunda kasunde nza ya mvimba kanda nzambe utotelelo donc bokonzi ya papa Simon Kimbangu eza RDC te eza nkamba te me ya mokili mobimba d'abord bajour nsonga nzela azobomba ngo te azoloba ouvertement bokonzi ya papa Simon Kimbangu elingi evanda donc tolinga te kosalema na nguya nzambe akokitisa likambo nde pa nyonso bokonzi ya bayini ekokoya nde tata molimo santo ndenge alobaki tokolokotango tulusu alors que otikala kaka ngonga moko lingomba moko mokonzi moko donc yo déjà aussi ozwi mosala na yo oza déjà na nzambe batelela pamba te satana mpe ateleli aluka ndenge nini kosikwe bana nzambe pota kokwesa biso tosima kala Simon Kimbangu tokokwea te vide ezali kamebeko te nkobato mibeko na yango
topesa na conseil pamba te muntu ya kokoka na mokili azalaka te so tose completa kaka ntango omoni moninga azokotengama te ya ye kotala akitano abe te pamba te Jacques 5 19 20 balobi molimo moko kaka oyo epengwi ntango yo ote yango ramena yango na repentance yebaka nzambe akouvrir multitude ya péché na yo mpe nzambe nasala oyo akobosana yo te mpona molimo wana. Alors mosala na biso yango wana soki deja obikisi milimo 20 be 30 est-ce que nzambe akokosa mosala osali te? Donc nyonso wana tozala makasi na kote ya pamba te tozala mokumba fokomba papa simoki mbango ekota na mokili mobimba so totali na mokanda ya Hébreu chapitre 8 tokoloba tobandi verset même 8 ti na verset 10 nini ozoloba kuna mikolo mikoya nzambe akokosa molimo ne epai ya bana na bato muntu te akolaka so bolinga etala yeba nzambe po biso nyonso toyebana kobanda mwana moke ete mokolo toyebi nzambe alors loko toyebi nzambe eloko wana ngo ndenge akosa na mokili bato nyonso bayeba papa simokili bango tala sikolelo papa rara koma kota ndako nzambe heureusement kutuneta nkamba awa papa fubombanza atu mama asoko ekouvrir papa o bapaya bazokota bato siko bazokomprendre likambo ya papa simokili bango eza soko bomba mate donc lero mokili moko yeba evandi moyeni place ya kobukela so lokuta ezate donc sikoyo ekomi sikoyo basali toujours papa elone na kosala na banani mpe biso tozali mais soki azaloliki kosala na banani soki atali etambo na biso lobe bizala chose yango nde ezopesa retard na papa mpota kosala makambo na ye sinon moke nazalaki nango yango wana napesi na komba tata wana bilimo sana. Amen. Merci mingi papa, merci mingi na balandi nyonso oyo bolandi biso na mokolo na lelo. En tout cas mutu nyonso azali na posa ya kotuna mituna epai ya papa opesa numéro ya contact na ye po ekoza malamu kozwa information na source au lieu ya kotuna na gauche otuni na droite bakopesa ota source information oyo ezali déformé kasi soki oke na source na ye moko papa évangéliste nde akoyeba kooriente o malamu po ete biso nyonso tokoka kosala mosala na biso malamu na kozongisa papa lisusu epai caméra epai ya papa akokopesa numéro ya contact nange ezali 09 77 67 40 34 WhatsApp. Okay. Bon, OMC Orener 083 0123 284 085 395 84 83 wana nyonso obengana ba 3 contact wana ozwingai. Merci. Papa. Merci beaucoup tokutani mbala nsima. Merci beaucoup botika malamu. Ciao. Bye.